Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, nous soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tous sur là ensemble, kakane tous sur la ranabino, papa, maman, Simba na bokebi. Avant tout les canaux émission nabiso, na zangite kopé sabambote nabiso rapidement na sponsor officiel, il y a des shows d'Enar TV. Ngoya Angola, Godé, maman na Sisina Deyo, Paris Défense, et ça là yo bien, mais pourquoi pas topé sapé bambote na ba abonné nabiso nyos. Sur des shows d'Enar TV, ba onyo so balandaka des shows, ba mbote nabino, bon week-end au katia mabota nabino, tobeta lisolo. Papa, maman, Simba na bokebi, nazana image moko muke. Na la kisayo, tanto ki okende Kinshasa, tozobeta ba alerte yo, pona bandeko nyos o babima RDC. Yaya mboka na biso Kinshasa, précisément Kinshasa, ezaya kobeba. Très miné, na likambo etali ba kuluna. Yaya ba kuluna bazo saka batunandenga mukete. Kuluna zo saka mutunandenga mukete surtout mingi bana poto. Yaya outara poto okendara Kinshasa okiko cha kabelo ya cher na mutu. Yo kansozo tambola comme lokola mwana mboka nyonso atambola na mboka na e. Nzoka quelque part muibi ya kuluna aibi déjà valeur ya kabelo oyo tshena nzoto alors keba okoko ya na bambiskado yango bandeko balobi de show beta kaka alerte bana poto bayaka trop na Kinshasa nazo laksa bino makambo mikolo nyonso pour vous alerter pour ne pas beaucoup ya na bambiskade ya mboke beba sans plus tarder na kolaksa yo histoire omona ndeni ni bakulu na bango ba témoigner façon na bango ya coopérer ba opéra ka ndenge nini basala kanini bakimela wapi ba melaka biloko nini e na bana basi hein. Omona mtu mso azopusa na pembeni na yo tantine nzoka espion kuluna yeka anda okato lishet yeka anda obengelo batu mabi tolanda image ya bakuluna na Kinshasa ebongo tozonga na detail ngabwaza tuibanga na kwalu so tuibi na kwalu tokota razamba so lokoti zamba tokotaka na kati ya terase na terase na sola ni biso moya bomona biso eza toko tozala banzele ebele na kati terase wapi terase oyo ezalaka na ndenge kuna na ndenge suka kotaba moto oyo bachimiste ka babongisa so tokoti wana tobimaka esu na ndenge kwansa ista kuna boyiba nini toyibaka basaki na batelefone na bachenete ya baargent na bakabelo yo na nani Mwana masala ngobuda. Isope to ibaka wana na pwalu wana. O saki o chomo. Eto muna go fina ba distebe to zwangu. Ba nimba to sotemi. Lelo bokangami pona nini? Lelo to kangami po bazwaki biso mutatelemi na re automela masangala ngwe. Atelemi alinga zwa moto. Tozalaki 4 ngala masana ngana de petit na biso toyebo sosalo toyebo to menacer petit na biso mwa boto lesa kalata ki ya mushashinu kokima to kima ba FARDC balandi biso na ba population na moto yango bakangi biso sikoyo biloko ya mama neza wapi biloko ana zwaki yango za mama te papa za jeune garçon jeune garçon sikoyo bawana kuna banani o bakangi bino na bango bolaki ona ko buda ona binatekela ekabelo na Jean-Pierre ayebisaka mwana ayebisanga sombela mwana Jean-Pierre moko somba kabelo na papa ndabo atekaka drogue atekaka drogue matosi nabo atekaka ngo Jean-Pierre ana bana ko nzambe na ibaka na prince Jean-Pierre ana ya première ana médaille ya Yesu ya ekuluzu Jean-Pierre ana pesanga ka de matos na mela kabelo nda pe anga 20 000
bangonde ba cliente na bino ya kabelo, c'est-à-dire ba mo grosso na bino. Ba mo grosso na biso kabelo bango mibale nango. Moko ngwana no alati. Moko ngwana alati. Longo lango. La wane longa tatonga ngu. Wana batonga ka. Ye moko atonga apanza ngu. Chapeau apanza ngu. Sikoyo nani bongo ye. Papa ye ndabu ena mobali ne batekaka ba matosi. Matosi wemela biso pepe biso mutu toyiba. Kombo nani? Kombo ne Soraya. Kombo kitoko boye. Soraya. Auta rompwe ba aya akoya. Auta wapi? Rompwe. Auta mwasa bakulu na rompwe. Baninga na biso bakulu na bazara na rompwe. Auta mwasi na bangwa longwa kuna ya boye koya. Akoya azela. Est-ce que koyiba wana bozo yibeza bien? Eza bien te papa. De mutu na kabelo na ebo vuzole yango. Biroko na ebo yibi yango. Terrasse wana eza munene bokoti bobimiti na isa. Bokote la place ne. Tokote la kana ninga rai. Ndeza kana rai basala carnivore mo eske mai uta kana ninga ista esopa na rentrée za na ninga terrasse. So tokote ngo ndekenda bimana ninga prince ista. Voilà, donc wana papa maman na banzi Hollandi bandeko nyonso oyo totika RDC, faut faire attention. Tango ke na RDC ozongi na Kinshasa précisément, faut faire attention. Na Kinshasa à l'heure actuelle, le temps est mauvais. Donc voilà otenga to lo bango wana na kolingana rappeler lisusu bandeko nyonso pe balandi nyonso a des shows de Nar TV kaka ne bozomo na wana. Ce soir, nous avons une émission en direct, en ligne ouverte. Affaire Irène Masiandoki, Torolobela. Torozala na invité na biso na pokwa lelo, Irène Masiandoki, na banzi bino nyonso boyebi, ministre à Vérité TV. Boyebi makamdenge zo salama, boyebi nyonso ndenge lekaki. Lelo en toute vérité. Tozana awa sur notre chaîne des shows de Nar TV. 20h30, émission Nabiso et Bandi, Torozalana Irène, en direct awa. Une émission en direct, visuelle. Torozalana sur plateau Nabiso et des shows de Nar TV, y compris Cœur Sensible. Torozala pena Cœur Sensible en direct. Torozala na trio, il y a 3. En fait, Torozala na trio, pour trio c'est ça 3. Torozala na trio, des shows de Nar TV. Ministre à Vérité TV, Irène Masiandoki, Cœur Sensible TV. Donc, au manquete 20h30, émission Nabiso et Bandi, Zalawana Oya Koueba, qu'est-ce qui se passe? Vérité Kozala Nini, le londe toko panzanteke, le oto fungola mufinu kwa nzungu. Soke émission ici, yaya toko benga susté, toko kangaba téléphone, poto pe malobito sa l'émission. Le plus important na katuana bongisa cloche de notification. Cloche de notification et ko permettre yo Olanda émission na biso en direct. Tala ngonga na yo ezala activé, c'est-à-dire ngonga na yo il faut ezana des traces de vibrations de baolaksa comme ça là. Voilà. C'est-à-dire activer vos cloches de notification. Ce qui peut tala des shows mais ozwaka ba émission nanga en direct te bongisa ngonga na yo. Tala ngonga na lobeli ngonga seulement. Touchango pour la deuxième fois. Barokoma tout est personnalisé, touché, est-ce qu'il y a commis tout au monde en gonganayo et des traces de vibrations likolo dans les bons. Ceux qui peuvent s'abonner les lots au Tangamba Liboso au s'abonner, le plus important car on est dans le lobby cloche nayo est à l'activer pour les kanaba émission nabiso en direct. Tokosa la émission oyo et tokosa la émission ona Irène Masiandoki en direct à kozala nanga na Cœur Sensible ensemble. Ligne et kozala ouverte. Yaka opesa contribution na yo na kati ya émission. Soki émission ici li kobenga isuste poto bandela koloba na téléphone poto koloba déjà trop na sima émission et senga to pema. Donc merci beaucoup. Na bo sanité kopesa pe ba bon week-end na Mafilo en comment dirais-je? Na Mavero pardon, na Mavero na Suisse. Mavero Sadi Makese na Lausanne. Kuna Bambote Bele,
Mavero, na Suisse, na Lausanne, Mafilo, Sadi Makiese, Bambote Bele, Bambote na bino nyonso, bon week-end, tokutani na 20h, émission na biso en direct, zala wana opesa ba participation, opesa conseil na yo, et que ça la bien. Merci beaucoup, n'oubliez pas partager votre émission, pesa pe bande comme sous, ameka koyeba ko kende Kinshasa à l'heure actuelle, des gars, yaya kebaba kendo pikola o mutu po na kabelo, kebaba kendo kato gilet nelongi po na koluka balongolo kabelo na mutu, et que ça la bien te. Voilà, oh, tu engagez le bangouana. Partagez votre émission, aimez, commentez. Et Zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah, Michel Zakoya. Et sa réponse, ciao.